Congolaises et Congolais, Ngai Patrick Bologna, Ndekonabino, président et à parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, Narosenga Nabino Boye Bake, Likambo Ezoko Melabiso, coronavirus, Eza Likambo ya Mabe. Et comme Elikaka Awa na Congo te, et Bandaki na Mokili Mobimba, Lelo, toza na difficulté. Yangonde na sengi, ndenge zalaki avant tokende ba élection, na sengaki na ba Congolais banso tokende kosala enrôlement, et puis elekaki malamu. Pe bomonaki élection ekendaki esalamaki. Mais lelo, likambo ezoko melabiso na kati ya mokili, na kati ya mboka na biso RDC, ezali likambo oyo ezali très grave. To sala nyonso to se protéger. Pour se protéger, ezana ba mesures d'hygiène oyo OMS etie en place pour na protéger baninga na yo moko pe o se protéger. Osokola maboko na mai na savon, ozui papier opangusi obwaki na poubelle, okutani na moninga kopesa mbote te, distance, et puis soki olingi ko éternuer ou bien kokosola otie coude na yo pona ko protéger baninga yo pe o se protéger. Ko simba misute, ko simba zolote, et puis soko ozana moyen olati masque pona ko se protéger pe o protéger baninga. Soko ozana eloko ko sala te ko bima libanda te. Vanda na ndako ya ngonde na osenga na biso banso tozala vigilant pour permettre biso tokuta na lisusu to solola to mema makambu liboso pour que to sunga mboka na biso boye bake ba Congolais ebele na libanda ya mboka comme awa na kati ya mboka na biso bazokufa ezali blague te yango nde na kosenga tosala nyonso ke mboka ebeba te tokufisa bato ebele te. Nzambe abatela biso tozala pe na kimia na mabota na biso. Merci. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision en Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Et puis, les lots, nous allons communiquer un très important. Il y a agence, il y a A&A, donc, en anglais, il y a E&E, FM Business. Il y a agence, il y a Family Mulumba. Donc, A1 Laxi Eli, na Enoch. Enoch and Eli Business, FM Business, les agences à fret, et tu n'as pas bambon en alors. J'étais surpris dans mon akiango, donc les locaux, des nazo à monaki, bazo collecte bilo que zo kende, donc les agences y a bien, oh yo nazan espérance des gens de konani mon que c'est à sala pour na bananaï. Alors numéro de téléphone is ali 074 248 66 545. Agence ya fret ya otina pembongo E&E FM Business ya Enoch and Eli Famille Mulumba na Londres awa bandeko so bozana ba kolibo tinda ezabi ngape na stepile na banotinda ka kuna nzambe apambola bino avant to banda bona na image oyo ya PAP donc Parti pour la Révolution Populaire ya Laurent Mouzé Kabila bongo na ozonga la bino pour chaba komate moko. Thank you. See you after this video. Thank you very much. C'était un véritable moment de partage et de réflexion. Au cours de cette rencontre, les échanges ont tourné autour des axes idéologiques majeurs des faits le président Laurent Désiré Kabila, notamment le patriotisme et le nationalisme et de son extrême importance pour la République démocratique du Congo. C'est là pour l'avènement d'un Congo fort, uni et prospère. C'était pour présenter l'idéologie des musées sur l'agriculture, comment Mouzé voulait qu'il y ait l'indépendance étant sur les terres, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait le service national. C'est l'idéologie des musées qu'on en parle. Prenez-vous en charge, n'ayez jamais trahi les Congo, organisez-vous, la cohésion nationale, les antivaleurs, et tout ça, c'est Mouzé qui a voulu au moins construire la société congolaise par là. Une seule pensée,
demeure dans les quais de chacun, désignant ainsi l'héritage idéologique et politique des faits les présidents Laurent Désiré Kabila aux Congolais et incarnant la personnalité de celui qui était désigné comme étant les sages et soldats du peuple, l'autoprise en charge des Congolais, avec l'idée de ne jamais trahir le Congo. Welcome back to Welcome TV. Ndé na lobby, bomoni communiqué à publicité comme Tolobaka. Il y a Parti pour la Révolution Populaire, il y a Laurent Désiré Kabila. Ezali ko recruté ba membre ya Sika. Particulièrement, biso na kati na diaspora en Angleterre, nous avons besoin de gens ba adhérer na parti wana PRP. Ndé na ba moi je suis dans la prière, nazo prier, ndé nzamba o memangai. Parce que ça parti au nazo ezo pesanga vraiment pour ça, il y a quoi adhérer malgré na lobara na bino ke ndenge za awa. Et puis aux ala peka bongata so na bina adhérer na parti wana na ozala jamais député, naza na tina nangote, na ozala pe jamais ministre, naza na tina nangote. Nga souci na ngeza ke Congo na biso za la développer, souci na biso ya ngwa na diaspora. Naza na bien awa. Donc naza na besoin beaucoup za la bien. Na roza la député te, na roza la pe nini te, ce qui ministre te. Nga so na bina za la nazo poste na Congo, poste na rokozwa, eza président de la République. Mais naza pe na besoin na ngote parce que président de la République, il faut bazwa yo, balakisa yo. Soki bakozwa ngai bakolakisa ngai place na koko pona président de la République. Lokwa na koza la présidente, donc c'est que na makamwa na zate, donc nga musa na ngai zali ke na fungola bino misubo za la batu. Bon comprendre que non, il faut rebongisa mboka na bino, il faut boza na souci ya mboka na bino. Parce que le to mona ba ministre, ba député, mingi baza ba miyibi. Mais na yeko ta la partie à Laurent. Papa na biso Laurent, nga pe na rolo ba leo na za mwana ye. Parce que ça papa ko pe obotanga. Pour le comment na mutu no soro ya, aza na mwa mutu lokola neti mwa musée à lobi ke na za mwana musée. Mais so za mwana musée, il faut ça la musala ya musée nenge musée a tia biso n'esprit que to yeba on ne va pas auto prendre en charge. Non, on a pas ma musée, zo que ne peut moi neti nenge mona nenge kaka papa Tshisekedi aloba que non, prenez-vous en charge. Papa musée o ayaka kolongola biso na boumbu pona makambo ya nenge Mobutu akangaka biso en otage. Tant yi azalaki en vie, en tout cas mboka na biso azalaki bien, ba téléphone portable dozanga ba difficulté na ba ke biso do bana vanda a ba sera Mobutu. Obengisa ba parents na obakene na téléphone obenga bango na téléphone ovanda 2 heures du temps pour na eleka. Mais muza koti le to commence na ba téléphone ba internet pamba ba nini makamtu comme fena normal et bandi ko bonga. Donc muze aela ki biso esprit ya auto prise en charge, donc tout se prendre en charge. Yango c'était avant-hier. Car à partir à musée wana basala ki mo lo na gare centrale nazana ba image mais na la sango le loté que ndenge nini ba ko la sabatu basala makambu ya agriculture lelo ndenge zana ngwa batu bakomaka na makambu politique agriculture eze loko yo esala ka développement ya mboka na kati ya Chine ba mboka na ba Japon mboka na bango développer na makambu bilanga. Donc musée donc idéologie à musée eza ke batu ba travailler pour na ocha espoir non na mutute pour le londenge za na ngwana batu bakoma ocha elike la mutu pour même la Bible nous dit ala ke la mabe mutu azocha elike na mutu. Bon neti nga nazali azocha elike la mutu te siko parti à musée o nga nazolo bala batu bo donc nga nazo recruter batu. Donc so le passer bienvenue recrute batu o bazana souci à Congo ba s'adhérer na PRP Parti de la Révolution Populaire, il y a Laurent Désiré Kabila. Banda à Salango, na yebi que na 2017 na landa une ba image na bango na 2017 bazaki ba ekokisaki 50 ans. Donc ça le comme le na 2020. Donc cela veut dire que 53 ans il y a existence il y a PRP. Mais yo kana vraiment penate. Donc on a lingi pene faut tirer lango makelele. Moi on a besoin de souci à Congo. En tout cas ils ont la malamu s'adhérer na PRP wana. Au s'adhérer na PRP wana na rotib na repeso ba contact oyo po a des zones aussi ça même na Londres avec nous aussi za lango et aux ala connaître partir à Kisasa mutazali na Kisasa a routine de le formulaire ko remplir na yo routine da fino ya des yeux za lango ba mbonga muke donc rien ngana zaka muto na zo fungola bino nzela étant que na royebisa bino makambo ya sima po biso za bato to fungola bino parce que le za la batu bazo yebate tant yo kota la partie wana ba relation ndeni no ko se prendre en charge. Au sala babilanga na yo
oyo oyebi ke lelo babilanga ndenge za la ngwa bo sala bilanga que na parti ne biso so za atali 40 personnes na parti awa tous les 40 personnes tozwi bashana biso ya bilanga na Congo tozolona o aloni nguba o alongi ponu o alongi manyoko o alongi soki ni toloni biso nyonso to bilanga ana siko tange robota toko teka ngona prix ya moins cher. Est-ce que banzala venu na Congo idéologie yango wana boye la ka tiki so ba commerce o na so maka bilanga na salté il faut au sale loko oyo monike ozo tela mutute potangu lelo ndenge za ngwana eza idenga na zo pesa parce que ideo eza na soana bata partola eza makamba malamu sala ka développement mboka parce que ngana za na besoin parti à Laurent ezonga na pouvoir berere salamaki trop to na ndimi berere salami parti à Laurent ndenge za na parti PRP za ki parti oyo lelo fallait ba push yango kende liboso. Mais ça quand lelo ke moni ndenge za la na ba conseiller ma B o batu bazanga ba bezo te kokota la parti la te ba musuba linga Laurent te ba ayela biso ba rwande na mboka bona bo sala parti na bino moko nyonso ezaka ba conseiller nous biso peut-être zaka na ba conseiller belat tant welcome TV funga manga to ba conseiller no pasteur ko lo ba mingi te na makamuna loba il faut ba yebisanga pasteur lo babo na oya mabe na oya malamu oyo ko sala examen de conscience ezana bato bazo si monsieur pe batouche na makambo lo babo nzonga le tango lo bato ba sepelité. Donc eza ba conscient mabe ba mislead mutu na nzela mabe. Donc parti ya musée o ayebi ke ayaki pour la libérer biso o aza papa la biso tout ngapa naza fier ya ko lobake muza papa na nga logo aza papa na ngai nazo senga na biso na kati ya diaspora to s'adhérer to ko beta ba porte awa ya ba sénateur logo adoza na mutute o akoyi ko sunga biso na financement pour lelo ndenge za ba parti belé lelo ba parti ba Moïse so ba assemblée wana lelo ba kota pona nini po ba tala Moïse Katumbi bia azala mbongo to na koti na osala bonabo donc a continuer pour na plaisir pour na sengo na ndenga parti te a koti parce que ebi ke leader na bango soki fondateur Moïse Katumbi azala mbongo. Donc tant na kota a repesa ngambongo bonabo idée à développer ça yango motamba ba place ba yibaka parce que c'est une société ya mboka donc souci na bien na kota parce que leader azala mbongo biso ola ko kota la parti oyo ndenge za awa na repesa ba communiquer nazo fungwa na Facebook asika Facebook oyo ya PRP donc branche na kati na Angleterre parce que batubo ça dérende na bino ke ezaba ma sécurité ko yela ngape makamba mobulu te pona yebi le ndenge za la ngwana ezana batu ba hotel nga na lisu moko o baba lisu likola lisu a hotel ndenge za makambo na si pasteur azima maka te ko yela nga makambo na te parce que nga na za muta bien na za bien so bobanga na bino pamba nga na za bien mais soko yeli nga mobulu okutana na mobulu parce que nga na za muto na za muta batu do na za lokola ke moni na za premièrement na za na mwana nzambe na pe mutu ya mutu. Donc le roi za mutu na ko linga te ko toucher lenga mutu nga na yo na yebike la za mutu na ye. Donc ce ko toucher ndo mo na pe makamno parce que eza makambo mboka makambo bongisa mboka eza makambo na lobike tozo kota na parti ya PRP pona ko pesa mutu esprit ya ko se prendre en charge que mutu soka koti so bino ba leki boza na besoin boza na sona ba député to push bino boza na ba député ngate boko tiko na mona ngate ne ba petit musuba kendanga na sima ya ba kokondo kene ba député na ba passer ba zo pété ngale bige ba bloga ba pesa rabat ba posa na ko sa tardete ko sa zardete na kota le msu mutu sa wata be passer on a kati Angleterre ba journaliste ba te masolo za masola ba journaliste te awa soko za journaliste na yo biso ba combattant ba renyaka muta ko sa ote awa o za journaliste ba tuna yo za journaliste ya parti ni soko le bitete ngala za netre makama netre za la te awa soit ozana bango ba combattant ou bien ozana bango to za mutu ya bato balinga te donc za nengwan donc ezate ko yela soko yela ba netre ba ko beta yo risque okufa donc ozaku yango moni moni bat balobaka te ozana droite au côté risque te la seule personne alobazanga pongana olo ba makambo za juste pesa noble et puis tana zolo ba ke bata PRP ba adere na so benga nga ba kombata pe ba koya ya na lobike ko ya na mobulu te pour le ndenge za ngwana congolais tout en Angleterre za ne combattant tu mona ba petwa na mikemiki nga
nganda oti na bana banga mike ba kombata ba ya ko testa nga so ina na zaka derrière nga mais nga osala ngelo ko te po vraiment na zana de nati na mona nkelo bana nkelo mira esa ebi makambwana bana nkelo baza bando ba touchaka bango te soko toucher bango vine ko beba bato ba toucha ba yebi bon koto ala ko nazolo bate soko tozolo batu nazolinga na fungola mwa bato ba comprendre ke makambo eleka na Angleterre eza ndenge moko te ndenge eleka na bakini na bino wana oyo journaliste moko ya azobeta ba français makasi azoloba eza makambo bien parler te eza makambo awa po sala réunion oloba ndenga na zoloba boy po ba parti de ba parti muso ba yine se ba sala ba réunion na bandako te ba batamaka ono na zala ba parti na zala bani ba sala réunion te yo sala réunion na Londres ba yo panzo te do mutako sala ngoza ka ngande na oloba na se vanter te mais na lobi nazo sala mutako sala ka nga parce que naza na pouvoir o yanga na sala makambo za juste po déjà ndenge sala ngwana muto tout o aza combattant aza na besoin souci à Congo aza muto fa de na parti à musée pour partir à musée batu ba bungisa ngo siko ezo pesa noti kanda na pasi comment se fait-il que muto ayaka ko libérer biso parti na ye ekota mai lelo ndenge sala ngwana ba parti bi mfamika ba lobby ba yinse ba ensemble na ba parti ba la mike ba 2 ans 3 ans et aux en plein ko le parti à musée non yanga la bi non fona telemela masolo yo masolo eza masolo ko telemela avec kanda eza masolo ko telemela avec courage eza masolo ko telemela ngo parce que ndenge sala ngwana on ne peut jamais kotika batu basaka na biso parti à muto ko libérer biso zonga rasima parti à muto ko libérer biso batu ba banga rapporter toko bunda na biso moko nde babi ke toko se prendre en charge na situation na lobi ke système ka ya bilanga kolona lona obuka toko sala ba bilanga na biso na kisasa e ko laisser batu mouvement populaire donc PRP parti de la révolution populaire et ko zonga na pouvoir et puis toko zonga on encore na zoli sabino ke toko beta ba lobbyinga makasi awa na Angleterre tokozwa mutu o nzamba ko sima motema ne akosipote biso parce que ndenge za awa nde na zolo bana bino lemso o ba kete passer à lire OK ça va na lire yaka ko sadere o mona makamno su o maloba ke na clair do mona makamto a clair parce que ngaza na muta polele nde na bigi na zala muta malamu so bata malamu na mokili ba denga pe na deuxième na kati do na lobango po avant mona bolamu na fo vivre nanga boyango siko yana bike yaka ko sadere tango yoko sadere o comprendre que to sala ngo pona mboka ebonga lelo biso pe ko sala le fâché a kotila ba consultation na wana pona ngobima ngoloba azo iboloka ngoloba te pourquoi pas lelo pe na 2023 que soki azo continuer te mutu to biso pe to kota to sala pe coalition na parti za na présidence le PRP sali coalition il faut PRP zonga na force na lobi que to zonga en force na ko parce que tant on national côté makambo zala na ndenga brutal na côté na ndenga brutal puis na côté na ke nango jusqu'à ma mort na ke nango ne na zolo ba no ke na yoka ka nzambe na ka muntu te na ka nzambe na ka ba conseil ya batu na zo yoka kaka na ka ke directif o yo yebisa ke no to sala boto sa wi na zo yoka yo mais ko yela ngambo bulu te o lo bana ngo te ko yela ngambo bulu te parce que na lobi nga za mutu naza bien privé ya mutu donc za lango ne na bike naza na besoin za la député te naza na besoin za la ministre te nga passe na ko za la Félix a président ne to za mo kaka sa nga za candidat na 2018 na bino anga za candidat na mona ba photo mo kaka sa zo signer na ba Kigali ko na zo signer na mona nenga lo bike 2023 pa za candidat nga personne na bina za la poste na ko za na Congo fo candidat président de la République. On a besoin de poste na ko lukate mais na ça na besoin la ngote so bobi ke no pasteur olingini ngana ko linga ka président de la République lokola bazwaka mutu ba bensa bango yaka interview obete interview na yo ba tunu makambo sepelo salo zi poste yo ngomoni ba Martin nga lekina ba Martin Fayulu wana yo ba Martin Fayulu wana lelo ya zuba audience ya zuba po lelo comment pose audience il faut finga kaka donc président wa utaolega so bandiko finga yende batu balingio et ça n'a pas de sens Martin Fayulu lelo avant Martin ka yete lelo po mutu bacha eka soit ozo finga président Kabila ou bien fingi famille na ye
batu balingi yo ngala mutu na kofinga mutu te Félix osala beren bosibo yokanga na finga Félix rien naloba na finga te so naloba kake asoka kokita démissionner pas ça mutu normal azobundana yanga nalobi ke masolo oyo leso bo pate naza kanda moko parce makamboka na biso sala biso pasi le london sala ngona ba makambe belé na zala ngo et sala matin na Congo parce que batu balinga na bango te batu api ba boya banani batu bazana ba fonction mais yozo boya metango oleka na télévision zo ba nazana besoin Congo bonga Congo comme meilleur mais ba projet o ya batu bazana poto na diaspora bolingo sela ngote comment ba bloquer sala batu passe alors les gens souffrent voilà pourquoi on a dit que ba débat ya koloba sur na télévision za tokoloba to sala ba débat na kati ya parlement loko ngala za na kati ya parlement te bino ba pecho bozana beso bozala ba député ba nani kasi to pesa bino ba maloba bokene bolo babo bo chabo na contre parti okoza appel parti ozaka président ya parti oza président parti oza parti opposé soutenir mais ozano ni député ni ministre mozaka président parti on est parce que vous avez ba idée vous avez makanisi oh pour na lobby mboke bonga nde nazo ba no bato ba ko s'adhérer na kati ya parti nde nazo expliquer bino bandeko boko sepela parce que boko yeba il faut na lona pour na buka oko yeba ke musala il faut retravailler to sunga Congo parti ya IDPS lelo et face à poani parce que famille on a ba yoka na kati école on a ba yoka na batakaseni ba yoka na ka lelo ta fasha sali mabe oh muto wa bengi taliban mona mabe wana te ata fasciste ka bomi muto ba te za yete ye ba mona mabe no te parce que bazana bolingo ya IDPS ya parti na bango et puis bazana bolingo ekolo na bango de la même manière lokola yo za soko za na bolingo ya Congo bana ko linga Laurent Désiré Kabila ayaka ko pesa biso lumière ayaka ko fungola biso nzela le na eka pona loba na za pona mo ba réserve ndozo monanga pona loba pona parti o. Mais na yisi bino ke to kota la partie yo avec brutalité to kota pas seulement cela Congo za masola brutal masola Congo za masola ba courageux za masola ba français milaité parce que na bi ke to sala ba lobby nga makasi na kati na Angleterre bande bo benga ngai o bazana besoin ba s'adhérer dans a besoin vraiment to ko kata 50 personnes na kati ya diaspora awa to s'adhérer na 2023 to chamu tout na présidence PLP aux apôtres wana la présidence na soki na awa donné na bike masolo ya nango malembe nzambe vraiment pambola bino je vous aime tous na bike nzamba osonga bomona bolamu ya PRP bomona bolamu na pesi bandeko nyonso bazana kisasa mbote bozana kura bozana confiance na biso na kati ya diaspora izana bato mutu esalaka ezana ba combattant pe mutu esalaka ba président ngando mutu abanda komba mutu esalaka ezaka so mutu solika bien makabo ekene bien nous avons des vrais bateaux. Oh, bah, ça là, bien to beta ba porte nzamba osonga biso. God bless you. See you. Thank you. Bye bye.